Bonjour bandeko, soyez les bienvenus dans la chaîne de Maman Lydie. Le luna ilibino chaîne aya Maman Nicole. Ya beauté santé TV bo s'abonner bo za la décité bandeko soko lingo e bandeka ko contrôler bloc na ko lia ko s'abonner pa Maman Nicole bo za la décité eza ba émission mo kito ya zu dans table penza ngwana azola kisa sopo o kotoko kito tuni question à ko répondre yo bandeko santé za nyonso bandeko donc oza na beauté no so za santé malamu te donc simba te donc nyonso tout etambolaka ensemble donc toujours contrôler bloc na so to les bloc biyemi ezazana ba produit nango chimique na kati mais to yeba ko contrôler ka be oni toujours coach na ndoto na biso pour la santé en plus peto yeba ka pe ko checker ko ça check up na année chaque année au 2 ans ko na docteur na yo check up ya ba examen général et ça la rappelle bien pour to soutre bo malade ya boy ka mbala bande ko s'abonner bo za décider à ça ke belé à ça appel à décorer ba salle à ça pe alamba ka pe donc bo za décider bo s'abonner bo ba ça implice bisous, bye. Abonnez-vous chez Maman Nicole. Beauté Santé TV. Abonnez-vous, subscribe. Bonjour bandeko, et dans cette recette il y a vite fait, il y a tabana pomme de terre vite fait le dimanche. Bon mon awawa, dans la saison de la table européenne, mais on a mis à fond era que na chango, na cheka ka ai, tangawiz, gouya jambaroma. Na gouya ba légumes na ba benga ni litungulu ya poussière ya on a tia na otike to na poivron noir ya on a tia na otike ngi to kamuke bo mona pona ko tia pomme de terre na kati na tia tomate na kati do on se kie na tia likolo donc il faut ça donc vite fait ka et les kate ça vile moi mon pied et les kate to partager na bino. Donc, pour lui, il faut que nous chaque jour, sinon, comme il a dit, moi, je vais moi, tu vas me rebouiller. Tu vas me rebouiller pour me faire ça là, qui toque. Oh, hello guys, this one is goat meat. I make it goat meat with potatoes. Just simple, it's nice. For my seasoning, I put onion powder, garlic, ginger, black pepper. That's it. I'll leave that to cook a little bit, and then I'll add everything, tomato stuff or show it. Just quick recipe. I don't want you to miss it. Oh, try that recipe. So delicious. Simple but delicious. It's not simple make it talk. Also pomme de terre na sukona one. This is potatoes. Kasi na hai. Lumade ito. Te poivron jaune, yellow pepper, tomatoes, c'est tomate, bandeko, na autre la pomme de terre na mélangeant. Boyebi taba pas zarani mo makasi na tika ko toki 20 minutes ezana nuka makasi ba 20 minutes à 25 minutes na tika ko toki au vidéo za ko to bon to la tibino mais déjà etokaki déjà sikoyo au biloko ya dimanche yango yo dans la chaîne na biloko ni te. On va mélanger après pour nous enlever. I need to mix that together and then I'll be back. Yes. Woman ande na balo liam. Na raba ape misu na ba mposu boye, na lambi boye na tokisi ni na tokisi ba benga
tabananga elembi pe après oko kalinga po sali sauce apo tie pomme de terre na po lambi yango alamba pe boye ko abuye mona lambi boye alamba pe boye siko na mélange this recipe you can cook different way, you know. Moni bo mun tabananga azana mafuta te after so moni mafuta mukie kaka dans soupe mafuta na mukie kaka no chaka wili mukie wili na ba légumes mais okocha wili si yo prefer ko lambe. Guys, I'll put just my oil just little bit, but this is vegetable oil, but you can use any oil you prefer to cook. C'est mukie kaka wila mbimba moni wila mbina tata mukie te mukie ba ule be na blope ezamabe après kono chango mai na tikelo eza no mindone magazi mute na chango mai na tikia on a raté recette sur la chaîne moi to là ba recette to là recette sur la chaîne tout ça là bon moi dessus recette c'est ba recette belé mono bosana recette ça dans la chaîne déjà na weekend na pomme de terre mo bo na sala pe eza boyete na sala boyete eza ki ngombe mais ozo sko taba donc eza nango simple kitoko les dimanche simple mais kitoko parce que na otika ngona basa na basuma ndambo après na otika ngetoka après na ozonga na bino après. Guys, I'll add some water and then I'll leave that to cook and then I'll come back later. It's simple, delicious. Simple but delicious. Goat meat with potato. Yango sikoyo na basi sumai mususu. Na sumai na baki na ticket to kana ndengeli. Na ticket to kana ola sene bloso na tie. Na lobela muno na ola sabino. Yango to zipi. Tozo ngasima. So bloko na chaki ya na sabino na chaki. Yango bomoni awa. Muscade na chaki ba fei muscade. Oyo ezalaki aya poussière na sala kala ezali aya poussière na sala kala oyo asedaki litungulu la poussière na sala pe ezalaki ya suka na sisi yango na oyo ezalaki jamba roma na sala na chaki oyo ezalaki gua ba légumes na chaki oyo ezalaki tangawis na chaki donc bleu na chaki ya ngona na chiki na black pepper na chiki bosa ni wana na poivron noir guys na poivron noir ici na basa ki majumoko c'est tout guys that's my seasoning I use nutmeg jamba roma garlic powder garlic onion garlic garlic powder onion powder, garlic powder, and ginger. You can see ginger here, and you need the seasoning and bay leaves. That's it. Thank you, Bandeko. You wanna check one of us a key man, je sais tout. Biloko na la seka biloko na la seka binote on na tokisela ki tabananga ya na la sibi biloko wana koza to moni te na iba holo ba koma biloko chepe to moni ngo te ndenge tokeli donc la ngana sana recette ni recette ya tabana na pometeza na chaîne ngate na sala na zana ngom na zana mususu ya ngome na milon différent o ezaya oui na check ki manger na sebino Adi Maggi 1 chocolat nous sommes dans notre ticket. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Yango ebele.
kitoko. So delicious. Bandeko yango ebeli. Bon appétit. Guys, you can see here. So delicious. Enjoy your food. Enjoy. Try this recipe. So delicious. Simple. Nice. Abonnez-vous à la chaîne Maman vous en décidez. Abonnez-vous à gros bisous. Bandeko juste pour soutenir. Basé belé gros bisous. Bye. Bonjour bandeko, soyez les bienvenus dans la chaîne Maman Lydie. Le luna ili bino chaîne aya Maman Nicole. Ya Beauté Santé TV, bo s'abonner, bo vous ala décider bandeko. Soko lingo e bandega o contrôler bloc na ko lia ko s'abonner pa Maman Nicole bo vous ala décider. Eza ba émission mo kito ya zu dans table penza ngwana. Azola kisa sopo o koto kokito tuni question à ko répondre yo bandeko. Santé za nyonso bandeko. Donc roza na beauté no so za santé malamu te donc simba te. Donc nyonso tout etambolaka ensemble. Donc toujours contrôler blo na so to le blo to yemi ezaza na ba produit na ngo chimique na kati mais to yeba ko contrôler ka be oni toujours coach na ndoto na biso pour na santé. En plus pe to yeba ka pe ko checker ko sa check up na année chaque année au 2 ans ko na docteur na yo say check up ya ba examen général et ça la rappelle bien pour to soutre bo malade ya boy kamba mbala mabande ko s'abonner bo za décider asala ke belé asala pe adéquat pe ba salle asala pe alamba ka pe donc bo za décider bo s'abonner bo ba ça un plus bisous bye bo s'abonner abonnez-vous chez Maman Nicole Beauté Santé TV. Abonnez-vous, subscribe.